Oh, il est la efficace. Kala wana protocol azo servi. Bandela nano kuna mama. Bandela na mama wana kuna. Wana protocol na biso koma na butu trésor. Il me ça la biso photo mais la chaque jour pour se relier bien. mais comment on est ça qui se va comme balai? Richesse la pauvreté. Pour tout, trésor c'est la richesse. Non pour la pauvreté. Ça, ça qui se va comme balai. Donc maman pour tout trésor, il me ça la capo biso to mais la bien. Yomo konani? Ngai papa Malugo Mboka, chanteur kaka ya Shiji Kinkapa. Numéro de téléphone na yo? 089 95 854. Wana soko bengi aussi papa Malugo. D'accord. Ok. Mutamu yo comment on? Comment on a unique. Téléphone na yo? Numéro de téléphone? 089 88 34 352. Voilà. Ah, yo zoli ala nuboso. Mutamu yo comment on? Héritier. Héritier. Numéro de téléphone? 089 67 23 543. Et vous avez nini? Stop. Ngedi awo azolia nuboso. Yemoko le grand soliste azolia. Mutamu tu. Kiambo de geto. Kumba kudani? Comment on est? Comment on est? Hein? Dieu. Est-ce que vous avez à quelle voix? Hein? Ténor, numéro de téléphone là. Le téléphone, vous avez mon caisse normal, vous avez Michel. Tata formateur, vous avez nini? Yo comme on va y vivre déjà parce que on a pas massa, on a pas massa muna pas berison et comme la bango. Le bon moi le bon OK. Pour un groupe à piscine nous former na katakamba. Le 16 août, on m'attaque. Bon, vous avez un numéro de téléphone. 089 82 95 174. Bandela 089 82 95 874. Est-ce que comme on a eu un musala salaka? On a eu Ndengolo Matuma Salomo Garçon. Vous avez 30 ans d'expérience dans le cadre de Jijiki. Ok, merci ma fille. C'est là, tata yo, mudamu tela no. Yemu da sima solo ya contrebasse. Tata comment on? Comment on a eu mais c'est possible. Na yeba na kombo ya prix. Ubeta kanini? Na za contrebasse, na beta contrebasse. Ah, est-ce que vous pouvez le numéro na yo? Numéro de téléphone. 089 63 58 388. Ah, ok, merci beaucoup. Tout ça peut, en tant qu'évangéliste, tout ça dans le groupe pas pasteur. Pas révérend, bonjour. Qui a monté à te pour le coller? Est-ce que nous cadrons dans l'évangélisation en tant que papa pasteur? Kuna sungi kimisiku melibungu onso kuna mifano na kumfuma libungu kuna kutatiza kele ko bantu kabiti wako memuteza kakatena na sungi ki niko onso bobu yike ngeye nkumuna ni papa revero papa ilu ni store le tuto numéro de téléphone yako téléphone tukoya bakila pani ke idixeti aha mais numéro ina kwani quel numéro est? Il y a un numéro de SIM. Ah, bon, ça y est alors. Allez. Bout de monde.
Tata. Tana makoto yo. Mbote na bis, mbote kia. Mbote. Sko yo como nani ubeta quel instrument be yemba kana mungoni. Como na Stéphane na beta guitare basse. Mbaga deuxième voix. Aha. Sko como nani? Stéphane, hein? Papa Stéphane. Bon, vous avez numéro de téléphone ou quoi éventuellement? Oui, exact. 089 92 36 32. Ok, merci beaucoup. Nous sommes Simanaye tata oyo Dangle Kimbangiste akenda mbuta osali makambo na album oyo yekia wa ngongo ezoleka ezobima na ndenge moko boye seke na ezani seke na ngezali bon nayaka pilipili te nayaka mafuta te sabe na don on nzambe apesanga yango nayembelaka aha pesa moi capella moko boye bato ba reconnaître que ça yo fait ça que nous en face na ta chaka capella moi capella moko boye tata kimbangu tata kimbangu tata kimbangu tata kimbangu ah pesa no comme mbuta parce que tout le monde a kakara masolo tata yibaka bato baluka asa ndenge ni siko comme ni zakanini pesa kombo na ngai gitumuni yenyi menebe na kombo ya mimi Kimbangiste yango babengela ngawa na kambo aha siko lumo yeba numéro de téléphone na yo parce que na que sika boye ba yo ba ko beta numéro de téléphone na yo 089 76 49 370 ah d'accord merci beaucoup Mbuta go sur la frère bon on va ça continuer comme ça plus tard je continue oyo ezali making of ya album ya Jijiki ezobima kala mingi te ya DVD Mbuta muntu kembo te keto oui da kolele nous yo saka Mbuta ba électronique ba téléphone à chaque fois mo le kombo boye comme on dit Mona papa Claudel Luka siko oyemaka mongongo nini obetaka soki esemo nini Emba tenor sop aha après deuxième voix tout ça d'accord okopesa numéro na téléphone oyo 081 23 87 324. d'accord ok merci juste à côté de toi je vois ce géant là il est géant misapinaye et misaka mingongo tata comment nani mais on est bien comme les do ré mi fa sol la mi Dominique bon quand tu as numéro de téléphone peut-être que tu vas ko 68 241. D'accord. Merci beaucoup Mfumudo. Tu continuer mais je pas ah lui c'est le serviteur. OK, mutamut. Kembo te keto. Papa, tu lingo yeba na groupe de guitaristes qui mangis na Nkamba, oyeba kamongo ni. To débrouiller na sopa. Na sopa, siko komona. Latin Baitan. Ah, ko pesa biso numéro de téléphone na yo. Le numéro de téléphone c'est 089 92 187 82. D'accord. OK, merci beaucoup. Oyeba junior. Mutamut. Yo âge non, vous avez âge bon. 13 ans. Mais on disait sous conscience que bien mais là pas c'est moi qui manque nga. Oyeba kamongo ni. Ténor. Yo mongo boy ténor. Yema no mafomo kwa mwanzimu moko boye oyeba na ténor. Yema no mamuke. Nzambe akozala katali botala ye oyo akoko kisela kabilaka Alléluia 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 bilobe baloki etupa Stoppez gardien merci beaucoup félicitations Mutamut allez yo comment on est ah bon dengue na kutima armo ah bon yo dois ce que yema kamongo ni na meka tenor veka tenor bon ndiko na wote sala mwa kapela moko yo ko sala gope asali mwa kapela yo ko sala mwa moko be na ko ikomeka zikasi to yoka OK bon azo hésiter asa jeune homme donc tu continues Mutamut bonjour eh boy kolele Nkang nzole sa ya nkumbu ya ngeye et puis nka parti bulanga mukatira gibide gidesi ki mongi 5 ans Mon oncle Clovis
sopi bilanga débrouille à guitare. D'accord. Ce que vous avez mon numéro de téléphone et voiture, c'est possible? Numéro de téléphone 089 51 56 533. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ya Zolia, yo tu toi qui disais non? Ah yo Zolia, ta bouche est pleine. Tata, kiambo digeto. Nzole za yankumbu yenge nki bulanga mu gitara ki mangisi yankawa. Sistema kumbu ya mono Papa Gila. Mono ndinga yimlanga deuxième fois. Nzole baka numéro de sa numéro de téléphone nge. Numéro ya mono ina 09 90 52 45 D'accord. Ok, merci beaucoup. Ce qu'on a dit, c'est le protocole là. Again Korea. Papa, moi, tu me dis yo comme nous comme mitiro. Comme vous mitiro on dit là on n'est ni. Tu peux tenir le solo. Kombo na ngai ya Mitterrand na tango na biso tokota maki sila ya France kuna na France kombo na ezalaki nde Mitterrand sikoyo tango nga na botama papa na ngai avipe kombo na pesi. Ah bon? Ah oui, vous allez me conseiller un jour peut-être. Bon, nzambe moto ayebi. Parce que vous na groupe de guitaristes qui mangis na moni pe na kata protocole vous servir to biliawa comme au betaka personne. Bon, naza soprano. Ah. Monsieur ko to numéro de téléphone na yo seulement. Numéro de téléphone na ngai 09 99 31 89 29. Ok, merci beaucoup. Sikotoke. Yemoko Seo, Papa Seo, bonjour. Avant na mata Papa Clément, lelo zo mona na kata nkamba ba era boy ba mati mingi nini sala mondiri mwa Clément ko bungama clip et album nini wa. L'album ya sa divinité. Nous avons un clip. Banyango lelo. Talagaga. Projet ngo banaka ndingeni. Oyo ezaki na bokota studio et tout ça. Tozalaka après, toyembaka, totravaillaka. Bato bayoka bason basepela yekete. Tika toyede baningana. Baede biso tokoti studio. Lelo faut tosala ba clip na manzembo wana toyemba ye. Yango toye tokami faut tosala ba clip. D'accord. Sko yo Richman na pesi makomo yo komo sko zakanini boso sko voto yo kaba Richman sko yo fra komo zakanini ska boy mona ngai nkubukulu za Nzambe Richard tumuna ka pena mbuka mfumolo kuna kacha ndako na yo saka misala mo ebele donc grand responsable sko tuko to numéro de téléphone na yo soki moyo ezali si 089 740 66 43 Siko mwelo kumko saka kapela mko buene enfin tuko ko yeba oro reconnecter que ça yo sika buene kacha en face ya caméra écran mwanzi mwa kapela mko boy tout ça kapela mko boy et tumba siko ara batasema siko kompeta ngo pesa bien lingoma mosusu te koti ya kimeo mokili kaka se lingombo yo lingombo yo oya molimo lingomba ya molimo lingombo yo oya molimo lingomba ya molimo. Ça c'est Richman. Merci beaucoup papa. Siko telegina sou mbote na biso. Moi era boy bana mingi ba matia awa bazo lesi bango liboso. Liboso comme on papa. Et puis rôle na yo na kacha groupe guitariste qui manque ça kacha Yellow Slave. Comment on a papa Maya. Dans la deuxième visite, j'avais finance la carte à Jésus Kamba. Siko lelo nini zo sala mawa bana mati mingi ma mwa mbuliso mfusa la mina era boy ezani. So bodi bana ba mati lelo mingi. Na kati ya Mbanza, nous avons préparation pour tout banda ba clip ya album to sala ki sabi. Ya Modesco lelo, c'est préparé pour bana ba image salema
po bato bazoyoka kaka C'est ça. bato bazoyemba bazoyemba me bayebi bato yango te bazomona bato yango te o jésus nkamba siko banani bayembaki nde sikoyo tolingi tosala baimage bililingi wana ekendela mokili mobimba po bayeba bato nini basalaki mosala wana bayeba bango. Siko soki uzala mwa muko kopesa mpona bandeko ya jiki interaction kuna na Europe mwa liloba liloba na ngai eza mpona kopesa bandeko na biso ya jiki na Europe surtout na France liloba yango oyo biso jejeke nkamba toza mpona bango ifo basoutenaka biso mingi bainstrument bauniforme yango nde bango bakendaki kuna mpona kosungaka lingomba awa ntango mpe jejeke eza kuna bango baza lisungi direct ya jejeke nkamba po soki jejeke nkamba eza propre eza bango soki jejeke nkamba baza na bainstrument eza bandeko na biso ya Europe. D'accord, yo liloba ya suka liloba ya suka remercier mingi baoyo basalaki po tosala lelo albumu surtout papa Flora aza na Brazzaville conseiller ye nde asungaki mpenza po albumu oyo ebimi na ndenge tozosala baclip lelo bandeko na biso ya Ratelki Nkamba papa Dio Mali na ekipe na nyonso bazosunga biso po tosala baimage oyo nzambe abakisela bango nzambe apesa bango oyo ezangi bango po tokontinue na makambo oyo tosalela nango nzambe na biso. D'accord, merci beaucoup. Ngai nazalaki na bino 5 mois wa sikoyo nazozonga soki mwa liloba yo akompagne ngai na kopesa bandeko kuna liloba nini tokopesa yo moko oza témoin oculaire na nyonso oza komona oyebi oyo ezangi biso oyo elingi biso yo oza molobeli na biso na message oyo kopesa bango mpona batia nango tembe te bandima yango mpona nini yo oza na biso depuis oyaki ozangaka na likambo ata moko te ya jejeki bacirconstance nyonso jejeki ezozala ozali wana ezala baproduction liboso ya papa ezala bawapi ezala wapi si tobandaki album oyo na kati ya studio yo mpo ozalaki présent tosengi na bandeko na biso basunga biso na bamateriel mpo toza na mposa awa mpe tofongola studio ezala awa ntango tozwi bamateriel wana studio ya jejeki bango bakobanda kozwa baalbum pamba yango nde tozalaki nango papa Godefroid. Merci beaucoup, à bientôt. Kiambote ketu Kiambote tata kumunene mfumbwa mi ilo mingemba yenkivanga mukati ya groupe de guitariste kimangisa yampa nkamba guitariste kimbangisa nkamba ngena chanteur en même temps instrumentiste. Est-ce que nous n'avons pas de numéro de téléphone kadi muntu ala petit ko mboko lo ikala ka boy bon numéro de mon téléphone kadi na kwani ya mpasi ndena ko ndikuvana mpimu inge mungo tunatata 09 74 26 62 02. D'accord. Mwini bo munge kwena nswalo unakwenda wao. Uzeti unavaika? Mono muvaika ngena mo minute mingile baka madame parce que des semaines que les sala kuvula ngombe lutete. Alors wabokele unufeti kwenda mpasi longo mbazi ya vutu kisara piti. Tufia ukitatu bokwena. Tata mbote na biso. Kumuno nani? Osaka nini akacha groupe de guitariste Nkamba? Ana kacha shishiki kama naza instrumentiste. D'accord. Soki mweza ali to contacter moi numéro de téléphone ezali? Numéro de téléphone ezali. Ezani? 089 82 85 209. D'accord. OK, merci beaucoup. Oh, tata ndombe kembote ketu. Kembote. Kumba kunani? Kumba me ndombe sita. Nkivanga mu groupe de guitariste kimangisi. Bon. Ngena yimini. Ibo si mbake minkunga. Inspiré. Mbana fe jinkan kungo baka ba zebo nkumwa ndombe na yagu kan kungo baka men simi zaka na munze yambi kan kunga par exemple. Bon, ndemo na soki oyo ebali mokimo kanda ndombe. Mususu nini? Nayo kasi kofo pesa kayo ngofo. Kofo pe ngai. Ça fait quand ngai belé na koloba. Sco en tant qu'inspiré à groupe de guitariste kimangisi wa lingo passe mo kimongo. Lekala kaningi peut-être biso mo lisolo wana lekala kaningi ni. Nebi ngani to kusala émission et kusala mukolezali mais on to ko peut-être mo lisolo mo ko parima nzembo. Kana ndombo tsaka ko ezaki ningi ni. Kango tsaka nzembo. Bon, kana ndombo za isoro mulai. Ezaki na le 30 juin 85. Tant la live na Poutou. Pour ça qui inspiré té na pas ngate
ntango nalali na butu nazolota sikoyo naza likolo ya ngomba nazokangela bato bacravate nazomona mosusu bato misato na ngomba mosusu so alobi ke ngomba sikoyo na kati ezalaka vale sikoyo ezalaki na mboka te me na kati ya zamba bato misato wana bazoyemba sikoyo balataki bilamba ya pembe bazoyemba nkanda ndombe so ngai nazalaki comme spectateur nazotala siko bato bazoyemba nkanda ndombe bona banani bali oyemba nkanda ndombe nkanda wa ntilu yelusele banda ntokoka kuveni ta bayembi nzembo yango nyonso oyebi yango déjà pas journaliste ntango bayembi yango sikoyo molimo oyebisi ngai ke tala na se tala na se namoni vale libulu moko mna ezali kuna so ntango bazoyemba nzembo wana bato bazobima na se libulu batongo ntango bazobima nzembo esili bazongeli bato nyonso babimaki bazalaki toshe ni na bakilote moko ya mwindu donc bazalaki baprisonnier donc bato mwindu yango papa lobaki donc tokutaki na libulu tozalaki na boloko ya 4400 ans ntango bato nyonso babimi sikoyo ntango bato nyonso babimi na vale ekomi neti ya ebulema donc bato ebele sikoyo bato misato wana bakiti na ngomba mpo barejoindre likambo wana ntango bakiti sikoyo c'est enfin nakomonaka ezalaki bapapa misato papa kisolokile pajalunga na padengena mais ntango bazali likolo ya ngomba ngai na kataki soki banani wana sikoyo ntango bakiti na vale moto azwaki maloba liboso ezalaki papa dengenda padenge alobi ke outi na boloko biso banzambe tobimisi bino kasi nzela tozokende eza nzela molai kasi liboso tozokende kuna ekoma finga biso oyeba susu biso te me ezali biso tobimisi bino na libulu sikoyo abandi kobenga bato nyonso asangisi bango esika moko atie bango en file indien ntango batie bango en file indien eza ligne moko ya molai bato mbala moko sikoyo moto azwaki maloba oyo elandaki papa kisolokele abike nzela tozokende kokweya ekozala epui eza nzela eza na nzumba ebele soki okweyi sala makasi otelema olanda baninga okweya ekozala mbala moko sikoyo papa tiazonampe azwaki liloba suka alobi ke mbamba budikela kwandi bafula ya bwala ngana libaki te sens nango me mufutila diaka alobi nini mbamba budikila kwandi bafula ya bwala libilobani des locaux cruche dame jeanne vase omoni bamboka ezalaka tozwaka bamai na se ntango ozwi mai na rivière il faut mata ngomba te ozomata ntango ozomata ngomba ntango okomi na mboka yango oyo osala erene libaku mai nyonso ekosala mosala ya punda mais outi nango mosika kuna nzela mpasi otamboli ntango okomi na mboka epasuki ntango alobi liloba wana ali sikoyo bato babandi kokende sikoyo bato babandi kokende ntango bazokende nzembo yango ebandi susu kankanda ndobe wana bato bazokende liboso ya file yango ezalaki papa kisolokeli ye namonaki na katikati moto alandaki papa diangenda na troisième position papa diakongana bato bazokende nzembo yango ebandi sikoyo bato bazokwela nzela bamosusu mpasi eleki sikoyo nayi komona ntango bakomi nzela molai bamosusu badevie na extrême gauche baboyi bango nzela wana parce que bapapa bato bazomema bato te sikoyo bango bakati bango na babimi na bango na nzela babi na nzela bakoti nzela mosusu nzela oyo ezalaki zamba
bazokende nzembo yango ebandi kaka ebandi titititititi ntango bakomi liboso wana namoni papa kulutu abungi bazokende kaka bakomi so mosika papa daniel asusu abungi siko mutu akomisaki bato na mboka moko ezaki ya kitoko donc en vitre ko to pays wana namoni yango nano te ezali papa daniel moto akomisaki bato ntango akomi bato nyonso bagangi balamoko ngai nalamuki ntango nalamuki ngai nayebi kaka ezali nango ndoto navandi na soir nakutani papa elvis azalaki soliste na biso sikoyo jejike boma kuna papa elvis ta ndoto nazwi ozwi ndoto me ozwi nzembo tonabi te nazwi nzembo te ozwi nzembo nabi te nazwi nzembo tikazala nzembo te nabi te ozwi nzembo alors sikoyo papa elvis aimpose toyekola nzembo wana ntango toyekoli nzembo wana sikoyo tobeti yango na boma ntango tobeti yango epesi critique babike nzembo wana ezali nzembo ya kofonde na kati ntango na pa richard mpe dijon na biso aza wana nayebi histoire aza mwana moke mesiko akoli wana donc epesi babike nzembo eza nzembo kofonde donc epesi trouble alors todeklace nzembo wana babengisi biso na direction de champ ekuna na boma kaka tokotaki comité tosambaki toaspecte pa bamenu ke michel akufa mais bavi nyonso akalakala wana bakufa bato nyonso sikoyo ezalaki ndenge nini naspeke na ndenge nafaki boye sikoyo ekomi deux camp babuta balobi te ezali inspiration bamosusu te nde bakofonde ntango epesaki ndenge wana todeklace nzembo wana bebete masu te po epesanga kanda 2 ans après papa elvis akei na kinshasa komika mosala ntango akomi kuna ntango akomi na kinshasa bakali babike ye osimba guitare to biso outi na intérieur taka bakilo ndenge bazala babise mwasi bagitare eza te sikoyo jour mosusu na chenu da mpe basaka répétition te bayaki na retard pa elvis asimbi guitare na barosa bango kobeta nzembo ya kana ndombe kana ndenge wana kaka sikoyo bango ntango baye bamoni pa elvis azobeta bacor moko eza bablues bajazz ndenge wana mpo bakino ntango wana babetaka typique yobeta gitare kitoko alo nzembo yango kome ezalaki na basolo yandi wazola alo vieux nino sikoyo asepeli na nzembo parce que yalinga biloko moko alo bayekoli yango sona kili sikoyo ekomi su deka babia te banzembo ya intere yango te baboyi barosa samuna panino balbert bango bayekolaki yango ayekipe mosusu baboyi yango orike likambo tata nzambe elukaka nzela ayekoli nzembo bamosusu banéglige yango sikoyo une année après papa dengenda azobima te na ndako azalaki na sacrifice aza kosala donc azalaki 3 mois abimaka ocholeka papa abimaka te to bakora so bakei kaka bayembi koko mikali asambeli bakei koko mikali asambeli bakei sikoyo jour ongo wana surtout mercredi parce que bango kuna baza kobeta mercredi ntango babeti 22h koko mikali moye asideka bango bakende eza te baza konte kobeta bakomi 0 heure babeti 0 heure koko mikali moye asambela eza te parce que bakokende te soki koko bapesi libondo lia ya suka te sikoyo koko mikala sikoyo koko mikala moye asambela eza te répertoire ya banzembo nyonso esili so diza tosala ndenge nini tozongela susu kaka banzembo toyembi obi yo te
siko vieux nino habité tobetela nzembo oyo eutaka na boma babiso te nzembo na te te tobeta mosusu baklasse sikoyo nkanda ndo ntango babandi ntango nzembo esili bayebasha nzembo mosusu bamona kaka parafuma lopa dengende afongoli rideau 1h du matin afongoli rideau atindi babobe abike bazongela nzembo oyo bayimbi wana oyo ezoloba makambo motu mwindu message eye babeti yango mosusu ntango bazobeta yango bamonaka kiti protocole abimisi kiti jojeki bazoyemba boye kiti ye wana papa azotala bango boye nzembo esili papa alobi ke ozongela su nzembo wana yango sikoyo ekomi qu'est-ce que c'est est-ce que nzembo ya mabe papa azosenga obe nzembo ya malamu babeti yango su troisième tour ntango esili sikoyo papa na to moko abi lilo nzembo eutu abi sikoyo omoni polika makambo eza problème o papa nzembo euti na boma namuta ozi nzembo abi te ta papa elvis kuta kuta na boma etaki nango babengi papa elvis yo tozangi nzembo te papa ngai te me aza ndeko ya boma komone nai okomene ndombo ayi babetango lisusu siko ekomi qu'est-ce que c'est papa tomboki mpo na nzembo wana obie 5e fois babeti yango susu ntango nzembo esili papa alobeki nzembo yango na tozaki yango po papa ndombe mwana wana aza malamu mingi te aza malamu mingi te avu sekret na biso likolo abimisi yango eputa ntango na ekoki te sekret toyelaki mpo na motu kwingi ali bobetango lisusu ntango bapeti yango papa alobi ke bobimisika na ndako shesheki dimanche bobongisa nzembo yango nakosenga mpe nango na centre sikoyo sango epanzani na kishasa mobimba ke baguitariste babimisi papa na ndako epa na nzembo moko ozolobela soki ya nkanda ndo donc papa journaliste bato batonda na centre mpona kozela kaka nzembo nini wana bashesheki oyo mokili mobimba babimisi papa na ndako ntango wana bashesheki toza bayembaka ndenge bakota bayimbaka te bato na place ba sikoyo ntango bapesi papa honneur papa olobikali baguitariste boye bo systeme ekomaki sikoyo ekobimana ebandaki wana sikoyo ntango bapimi sikoyo vie nino mpe alobi bon bato baboyeki nzembo wana bakoyemba te sikoyo nanko ebamaka nanko donc kaka 6 personnes babimbi na bango bagang ntango babimbi liboso wana ale bobetanga nzembo wana papa batuta nzembo wana sikoyo ntango batuti nzembo wana sikoyo papa azo décortiquer nzembo donc ntango bazoyemba papa sikoyo ozoloba ke yo mutu mwindu nzambe mutu alingaki ndenge wana ke osufi twa kare na yo eya na suka bamindele basepela nano wasisili nzoya mvumila muti ya nkulu donc nzambe omoni nti ya nkulu ezali jérusalem ya kala donc atiki jérusalem ya kala vide donc kivwama nyonso bomengo nyonso ayaki nango na afrike akosangisa biso esika moko ezasu teke ono yo kuna libota boye yo boye biso nyonso tokóma libota moko donc peuple kimbangiste papa pasoli titititititi kanda ndombe ekomi diske lor ekomi kala ngibolika kanda ndombe mbongo ekiti donc bakinoa bakotisa mbongo awa presse ntango wana mpe bakotisa mbongo nayebi to soki mpe okotisaki mbongo wana na sanfleur ozalaka merci beaucoup mikili kala mingi te mais oyo nakola l'occasion d'en parler en tout cas merci beaucoup obotama na komona na ndombe kaka na ndombe ezalaka ndenge wana
upote mane kuma ndombe mi upi ujipe kuma kana ndombe on avait pas quitté amoni jamais ça va s'écrire na c'est ça on a commoneti matondo orque matondo c'est merci c'est ça donc ça la facilitation mingi en tout cas merci beaucoup pour cette clip mon conseil sur le lango ngani ko sala émission ko spéciale ngana yo pona nze musozwaki par rapport au sengi bolimbisi ya bana bandeko ba kene miala boy n'est-ce pas nzimwana wana wanda kusula masolo yango après